Moussel Nanzambe, papa de la foi, a sali o ezali mission Nzamba pesali. Nga banda na yebi papa de la foi, na yebi o Nzamba lobelanga ezaki apesa normalement aza muta théâtre te. Parce que ceux qui vont y bolandela bien, c'est un pasteur. C'est un pasteur, aza mutu oyo comme évangile. Aza mutu oyo aza évangéliste Nzamba tie na kati na musala ya théâtre. Parce que na kati ya théâtre Nzamba sa ebayi déjà que no babuzo be kozale belé. Alors faut ressusciter mutu moko oyo akobanda ko pesa bango ata baza mutu makasi mais oyo banda ko zongisa conscience na bango. Ozomona yango wana eza mission oyo Nzamba pesa ki papa de la foi. Papa de la foi, c'est un serviteur de Dieu. Vrai. Vrai. C'est vraiment un vrai. Yango na pesa bino ka prière bino ba artiste. Beaucoup ta prière. Yebisa Nzambe nini oya ngai ba mema. Mususu zawana ba pesa yo kale so asika me bazwa oya yo ya nzoto. Mususu zawana bazwa perte blanche na yo ya papier bakenda nango. Yo pe mobali ozawana ba mema ki mobali na yo na préservatif to pe na papier mouchoir bakenda nango. Bakenda ko sala nango nini? Pourquoi vie na yo ne bandele ko marcher mais lelo ekomi matata? Peut-être komi po bazo na groupe be bazo ka ote parce que balati un masque moko boye. Ya libabe. Diable lui-même s'est masqué. Diable a se carné na kati ya théâtre. A se carné na kati ya théâtre. Et na mona ki alati samaki na lolenge moko ya mobali mais mobali moko kitoko makasi. Mais siko nenga yaki akomaki ayaki na forme nanu ya ki producteur. Ya producteur. Après ekomi que non avant à produire soko za chef ya groupe za mo mobile il faut abimana yo. Yo zo mona ka que za producteur. Or ce n'est pas le producteur. C'est le démon lui-même à se carner la carte nzoto mutu. Babimina mo mobile. Abimina mo mobile. Yango depuis nazoka message wana mama bibiche. Oh tobenga mama moseka. Aibi message na soloba. Ye moko ka mutu moko wana. Ye moko mutu moko wana. Demo wana. Azo sala bango nyonso tour de rôle. Demo banda régner liboso na musique. Demo banda régner liboso na musique. Yelinga place au faiblesse eza. OK. Abanda régner liboso na musique. Alors tant amoni que non a travaillé trop la musique et la musique va comprendre ye ba timbeli a trouver place eza facile. A côté na théâtre. Kola yaki kozwanga pona atali sangai o ezali église moko, église wana babenga ba messager Abraham. OK. Alors kola yaki singai que batuwana bazana kata secte. Atali singa ba signe o eza na église moko so tozo le faire mai njili hein. Ba signe o eza wana eza ba signe moko ya élimination. Bato baza wana bazokamba etonga wana bayebi vérité. Pourquoi baza kolinga koyebisa ba oyo baza koya wana bana na nga wana tekeno vérité ya oyo bango bayebi. Tandis que bayebi que non muto azali o bango baza considéré comme fondateur ya etonga wana. Asila na ngai te. Asila mabe. Et liwa na ye ngai nde na frappa ye na liwa wana. Abitango ozomona signe ya pyramide wana ezani. Pyramide eza ko signifier et qui voit tout. Kati ya pyramide wana na signe élimination na ye komona kombo bimi wana ezalaki kombo ya Gola. Ngalobi Gola papa Gola elingi koloba nini? Alobi Gola oyo eza kombo na ye oyo batu bayebelie. Mais aza déjà na kati ya enfer. Et na monie azalaki kaka na kati ya pyramide wana bota misusu pyramide mususu. Mais eza omoni prison ndenge ezaka mabende.
alors azalaki na kati ya prison wana et na kati ya prison wana azalaki na maseke en même temps munoko ne ezobima moto nde sikoyo baye kolakisa nga na nga mosusu baye kolakisa nga stade ntango balakisi nga stade mpe ezalaki ezokopela mpe moto nde nkolo ayebisi nga alobi ye aza couloir oyo diable asi aclassé mpona amema bato vers l'enfer. Alors porte ya enfer oyo bango bazomemela bato ezali nde place oyo bakoni eza stade wana. Alors yebisa bana na ngai bakeba e na kati nango ya même des musiciens chrétiens oyo baza na kati. Il y a des musiciens chrétiens aza pareil à pasteur moko awa na première rue. Na monde wana yenda pareil na pasteur wana. Oyo nyonso akokende événement wana aye bango bien ke aponi porte na ye esika oyo ye akokende kokota na lieu de tourment. Comment ça fait-il que non, celui-là c'est un sataniste ou aza reconnu mais yo ozotelemisa makolo na yo okende soi-disant kosalela losambo na stade bana nzambe bomona te bokefungola misu te ke mutu wana ntango bomoni ye na mutu wana nzela moko po bocomprendre ke no batambolaka na mutu wana elongo stade ya liboso elekaki ntango namonaki yango nayebaki déjà que bato baokende alors oyo mpe bato mpe baokende po eza makila tokomi moment ya sacrifice bato baokufa tokomi moment ya sacrifice tokomi moment ya sacrifice tokomi moment ya sacrifice. Mama, if love is crazy, love is funny. Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la radio chrétienne avec Yves Ipantos de Téléfo. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne super promo 240 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Noëlla, Oazali Bongo Moussakoli, Maman Rebecca, Tozanae Awa Togo sur la Ebélé, et où ils allaient combattre ces jeunes sur le lot, Biteni Nzambe a péché comme message pour notre peuple. Alors merci Napiro Mazalanda, merci Nabandego Ivipan, merci na pour prendre du bon au Canada. Là, je vois aussi mon ami Christian le Futur, dans vos sanité, maman, Émilie Zemamote, mais tous peuplés, un bétolo, maman Likelemba, Billy Vumuka Fondation, Tosunga, Vevina Orphelin, et dans vos sanité, grand frère propre, Jean-Robert, Kalala, les savants de l'ADC, la Foscati, Motema, il y a maman Nicole, maman la parfaite, à Paris. En tout cas, Topé, c'est déjà Motepa, il y a maman Nabiso,
Noëlla Rebecca. Bonjour maman Mosakoli. Bonjour papa. Voilà, bande comme mon sous lelo après tas de messages au teko pesa biso. Un mot surtout puis na ba chrétien ba ta la biso puis le sambo pour que tokota na émission na mozindo émission na biso lelo. Oui, non préféré to banana na le sambo. To pesa mo makasi. To banana na le sambo pour na okeno pesa nzambe na biso merci. Amen. Oui, merci Abba Père, papa tobele lui ko tozali mokonzi na bakonzi. Na signe ya reconnaissance to ko pesa yo lisusu. Merci ndengo kutanisi biso susu na bandeko nyonso na bisika nyonso bisika bazwami yawe papa tika ete o tokoloba awa ezala pona lokumu na yo yondo simba ka mitema ya bato Seigneur Jésus Christ tika ete o kende ko simba mitema ya moko na moko na tango oyo bakolo message Seigneur kende kokota kati na bango molimo na yo ezala kati na bango pour que bakoka na kotosa o ezali mongongo na yo oyo pesi na maloba à travers biso na kombo na Yesu Kristu pe na tiki émission on a na loboko no yawe yonde zala nzambe yonde renier kati na biso na kombo na Yesu Kristu azali mokosi pe mobateli amen. Amen. Voilà, merci beaucoup maman Rebecca. Alors lilo ba chrétien ba ta biso asene tout moi chabangoni. Oui bien aimé na sepel mingi koza susu liboso na bino. Pesi sous papa Ipan, merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Toza toujours fidèle. Yango ana bozo mona biso vraiment pembeni na ye pour na transmettre aux ezali ainsi dit l'Éternel et nanzela na yango to pesi ba nyonso o balingaka biso ba o basutenaka biso pe bana na nzambe nyonso bisika bazali to pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Merci beaucoup maman. Alors bongo mosala na nzambe zo qui ne peut bien. Oui, Nangolo. Angolo. Oui. Ça c'est bien. Alors comment on a déjà des arrois ils allaient dans univers il y a bande qu'on a biso plus à tête. Alors comment on a des ordres on a parce que de la fois qui initiative ya kitoko ya malamu ya kobengisa ba comédien pour la resangisa bango ba ko kimia ba ko pe ya pisi ezaki pour na ndeko na biso Belleville na ndeko na biso si la bisalu to ba bengisa bango na kati tonga ndeko moko ye te ben des arrois ne zongi kaka parce que moko ya kite subi moko ya ki benga ba sanga na bango mibale ngo za lelo ko moko malamu peut-être mais kimia nga ko za vraiment totalement mais ko za déjà idée par rapport ya oyo initiative ya pasteur de la foi salaki pour la maman yo oza Mosakoli est-ce que zaki malamu ba susu ba bi zaki malamu te ko vendre ba te belé na kombo ya batumi balé musu ba bi zaki malamu musu ba boyi yo oza mosali na nzambe ozali Mosakoli idée wana na d'abord ya ko sangisa bande komi balé na kati etonga oyebi Bible lobe biso l'humilité précède la gloire. Alors soki mutu aza na kati na komi kitisa te aye bango bien que aza komi koisa. OK. Et puis na mutu o azali bato mokili balinga plus ko encourager o ezali ya mabe. O ya malamu balinga ko encourager yango te. Makomi zolo ba biso que non soki problème ezali luka basali na nzambe. Soko luki mutu aliboso esimbi te mutu amibale esimbi te luka mutu amisato pona réparer. Soki ke a réparer yango et que moko kati na bino aza d'accord nango te charge tikalinde na ngambu na ye mutu wana. OK. Alors ngana oki koloba ke musel na nzambe papa de la foi asali o ezali mission nzamba pesa ni. Nga banda na yebi papa de la foi na yebi oyo nzamba lobelange ezaki apesa normalement aza muta théâtre te. Parce que ceux qui vont y bolandela bien c'est un pasteur. C'est un pasteur aza mutu oyo ko mema évangile. Aza mutu oyo aza évangéliste nzamba tie na kati na musala ya théâtre. Parce que na kati ya théâtre nzamba sai bayi déjà que no babuzo be kozale belé. Alors faut ressusciter mutu moko oyo akobanda ko pesa bango ata baza mutu makasi mais o banda ko zongisa conscience na bango. Ozomona
yango wana eza mission oyo nzamba pesa ki papa de la foi. Papa de la foi, que Dieu vous bénisse vraiment. Koba toujours kokanga matoi na yo parce que eza musalo biso basa na nzambe tozalaka nango tofinga makalolenge nyonso tolobaka nyonso mais zala toujours motema munene, garder toujours bande na yo tant que papa tu balobi na mokili babi ke ata mwana sumbeli yo na maboko okokata loboko wana te. Donc bango nyonso baza bana na kati na libota eza na mwana mususu akoki kozala shege asali ki shege melobi kuna yenda okoma pasteur yenda ko remplacer na poste wana. Alors supporter bango nyonso na kati na lisanga ndenge baza wana. Na koyebisa mama Belleville akangama na Yesu. Akangama na Yesu ayebi makambo na sola na peut-être ayokanga na téléphone mais ayebi nga de vite avant ba désordre nyonso ebima. Na solola na ye. Kangama na Yesu, Yesu alingi o mingi. Zalaka na komikitisa na yo wana. Donc kangama toi na biloba loba ya batu. C'est ça eloko na oki koloba yango. OK. Message pour la Belleville bo sololaka. Vous êtes au solanaï. Que to solola, aneza to solola. Est-ce que ndenge otalaka bango boy, ndenge mona ba artiste nyos. S'il faut passer un message de quoi anine pour un artiste comédien moko na biso. Oyebi nayebi monde wana moi bien. OK. Nayebi en moi bien parce que na meka ko fréquenter ngo malgré to kutana na bango te. Mais ezala batu mususu baza na monde wana toyebani na bango. Eloko eleki Yesu Kristo ezate. Okoki kosala na yo nyonso oyo okoki kosala. Mais oyo ezali motuya kobanga nzambe. Ça c'est vrai. Et puis na kati na musala okoki kosala soki olingi keno liloba na nzambe vraiment elata bomoi na yo koluka kotambola un pied dedans un pied dehors te. Faut kotambola vraiment na sembo nyonso. Eloko ezoko mema désordre ezali parce que il y a un pied dedans un pied dehors. Mais eloko na koyisa bango ezaki ba tambola na kobanga nzambe ndenge na expliquaki na émission moko elekaki na ebisaki maman Ursule je crois wazaka mwindu wana ouais akanga mana nzambe aluka nzambe aza vraiment mutu aza na étoile na ye aza mwana mwasi aza na chance na ye mais aluka nzambe parce que soko sali yango sans nzambe et ozala pasi mingi et ozala pasi mingi luka penza nzambe na bosolo luka nzambe na bosolo loko na oki kolobelo yango wana mais ebele lelo ba koti ba gris ebele lelo na univers yango baza na vie chrétienne ya malonga te ya malamu te metant yozo yebisa yeboye mais peut-être koto mususu ba proposera makambo mususu pour que succès makambo mususu pour que lobby akoma oya za lelo metant yozo betama solo akangama na nzambe. Toi tu crois que kosimba oyebi ténèbre eza matata. Batu bazo ko envier vie oyo eza awa na oto kufela petit frère na ngai. Ouais, journaliste. Ya journaliste. Na monie azolela lobi yaya. Place naza bakanyinga bakraka. Luko bimisanga kati na siko. Le Seigneur me dit c'est déjà tard. Bon wele la te. Bon lingate lobi ba isabino que non c'est déjà tard. C'est le moment ya bino ko réparer na nzambe. Ko kende ba kongo ko zwa ki seza nango problème te kende zwa na yo parce que makomi le bebiso que non oya zo sumuka akoba lisusu kaka na nini na ko sumuka mais nzamba zo sepela na lisumu wana te mais lokolo yo lingi yango batiki yo mais biso nzamba telemisi biso pona ko yebiso que non nzela oyo zo koluka kokota wana eza malamu te nga ona za victime on a landaki pe banzela wana ya ambiance wana na zaka danseuse j'ai joué le théâtre na sala oyo na kokai ko sala mais nzambe ya lola asalinga ngolu na komi o na komi lelo soko moni lelo na za na komi kitisa bona donc na za ya komi buka boye parce que na bi grandeur ya ensemble
koloba te ke no yo ngonga no ekoki te oki obimaka libanda obeti libaku esili sikoyo ozela ngonga nini ngonga ngo nde yango oyo ngonga yango oyo ezala ya mibali ozowelela mwasi awuti poto aye apesi yo kanyaka obima na ye me ye azwi superme na yo ake kotravaye yango moni lelo bamisusu baza bafort bakomi bafu meme basi misusu bakomi bafole nini yango na opesa bino ka prière bino baartiste bokota prière yebisa nzambe nini oyo ya ngai bamema mosusu oza wana bapesa yo kaleso ya sika me bazwa oyo ya yo ya nzoto mosusu oza wana bazwa perte blanche na yo ya papier bakenda nango yo mpe mobali oza wana bamema kimobali na yo na préservatif to mpe na papier mouchoir bakenda nango bakenda kosala nango nini pourquoi vie na yo na ebandele komarche mais lelo ekomi matata peut-être ekomi mpo bazwa na groupe boye bazwaka yo te parce que balati yo masque moko boye ya libabe boluka nzambe bolongwa na distraction diable est risé. Je me rappelle nazwaka message moko na 2019 Mama Thérèse yakuta gangelanga avant ba musicien balandana abakufa bakotanga na groupe na bango moka théâtre na tia message wana Mama Thérèse abenganga lobi oki ko lancer message et puis batango pe na tanga na message wana on dirait si bakufa pe oui ezaki ba pululu je crois pululu message ezaki ni ezaki ka makamba baliwa kaka OK na monaki diable lui-même s'est masqué ezaka message na pesa ka maman. C'est une chose que Nandoro Solane Ming, mais ça fait longtemps que sur la soute. Maman Moseka. Ok. Maman Moseka. Comme on est à Bibiche, qu'on a bien comme on est à Bibiche. Et diable a se carnet na carte ya théâtre. A se carnet na carte ya théâtre. Et na mona qui est à l'atisama qui na le lenge moko ya mobali mais mobali moko ya kitoko makasi. Mais si on nenga yaki akomaki ayaki na forme nanu ya ki producteur ya producteur après et comme que non avant à produire ce qu'on a chef ya groupe aux amours mobile il faut abimana yo zo mona ka que za producteur or ce n'est pas le producteur c'est le démon lui-même à se carner la carte nzoto mutu Abimina moi mobile yango depuis nazoka message wana mama bibiche oh tobenga mama Moseka aibi message na soloba. OK après message wana lelo oyo ba pende ba komi ebele na kata groupe nani amemi yango c'est l'esprit que le Seigneur na kata théâtre nani amemi yango c'est l'esprit que le Seigneur m'avait montré au diable ye moko a mileta ki na nzoto mutu. Tu sais diable est bogare hein? Sora bimi awa yo mobile ko résister te yo mobile ko résister te et le Seigneur m'avait montré comment théâtre et kokota poto il y aura des incompréhensions et des concurrences yango nde tozo vivre le message on a besoin message nous a pesa nga la 2019 na ebisaka ngo mama Moseka bosko soki demongo abimi na mobile demongo za PD abimi ya mwana mwasi ya mwasi ozo ye moko ka mutu moko wana ye moko mutu moko wana demo wana azo sala bango nyonso tour de rôle sala bango tour de rôle yango moni eboti n et alors quoi esprit ya kindumba yo zo mona ka ke no exemple madame Ipan pardon frère Ipan azawana azui ser oyo azui ser wana or eza Ipan te c'est le démon à côté na kati ya faiblesse ya Ipan ayezo ko utiliser Ipan ye moko ebe loko ye aza kozwa na kati na bango. OK yango wana ozoko mona lelo poto ebotami na kati ya scène ya théâtre. OK donc c'est quelque chose que le diable avait déjà préparé et fondement nango ezumisisa à partir de 2019 batu ba calculer
ba problème ebandi na date nini ebandi na ne nini ba problème toza nango lelo ebande nango nde yango wana siko demo monaki puisque ndumba eza na théâtre ou bien ndenge nini pour que ya kotaka na théâtre tandis que ba musicien basala kutu bakama mabe koleka lisusu oyebi demo banda orenie liboso na musique demo banda orenie liboso na musique yalinga place au faiblesse eza ok banda orenie liboso na musique alors tant amoni que non a travaillé trop la musique et la musique ba comprendre ye ba timbeli ye a trouver place eza facile a continuer na théâtre ozolanda tant a continuer na théâtre avant na kota na théâtre kota ki na ba pasteur donc biso ba pasteur ebela ba PD ba pasteur ebele awa baza ba PD oui on a magie kaka baza ba PD alors loko amoni que non alongi sikoyo akoti sikoyo na théâtre aye na théâtre ok aye na théâtre alors place mibale oyo azorelie ezali théâtre na ba pasteur na kati ya ba église nde place sikoyo demo aza korenie makasi mais sikoyo ezosenga que non bana na nzambe nyonso batelema biso nyonso bana na nzambe totelema tozala vigila nyonso eza oyo eza kongengeza olo te mais autant le ko moko wa comédien il faut basambela mingi basambela makasi mais recommandation na pe yango nzambe atindaka mosali na ye passer de la foi sala combien de fois pesi ba promesse plutôt ba un message pour na bandeko basambela apesi ba message ba liwo ezoya l'artiste mais tant ba robengisa bango bakoya même pas un demi au moins ba bakoya penza mukie moko bokondimati wana ba artiste alors yo tango ozosenga so prière ngo soki baye na bango te soki basali bango so prière ngo tozomaki mama ozoloba 20 bato fo bayokaka quand même makambo nzambe azoloba paipan oyebi ke bapasteur ebele bato ya théâtre baotatolaki no na pasteur nanga bamingi baza na bapasteur te bana bapasse-temps aza na confiance na moto nzambe atindi te donc aza plus na confiance na passe-temps na ye ozolanda or tandis que nzambe asalaka ngolu na moto oyo alingi mpe na bisika oyo alingi soki ayebi si okeno mata likolo ya ngomba il faut tosa yango moni alobi biso mieux vaut l'obéissance que le sacrifice tu peux tout sacrifier mais soki oza kotosa na oyo ezali esili l'éternel te yebaki nyonso eza pamba eza lokola mutu ndeti na seki lobi mama moko abengi ngai azoyesangaki ye abengaka uniquement mpo napesa ye prophétie non koluka prophétie te bandana na prière parce que à partir ya prière nde eza kodéclencher makambo nyonso prophétie baoki opesa prophétie mais sikoyo soki na nsima prophétie ozwi na orientation moko te osuki no kaka na prophétie wana omoi te ke no bitumbano eza kocontinue kaka donc tant mieux koya na nzela ya losambo pour ke olonga papa na biso de la foi asali appel oyo asali wana bato mosusu baozwa ye na canal ya nde bamonaka ye na scène baozwa ye na canal ya mosali ya nzambe te yango moni mpe eza moko na baraison oyo na evitaka bato mosusu oyo oyebi na evitaka bango mpona nini parce que dès kopesi ye kaka mwa accès mokie azwi mbala moko nzela ya kopoto buzoba okomi mbala moko master normalement mosala ya nzambe bamesanaka na ye te bamesanaka ne te mosala ya nzambe fo kozala vraiment na ekenge makasi na maloba oyo ata lobiki abeti yo boye na nzoto boye asekisi yo oui asekisi yo mais ezala na bareserve parce que oyo eza likolo na ye yo okokango te okoriske orate bénédiction na yo likolo ya blague oyo olingaki oprofite nango na nzela na ye
DiCaprio. Ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous naye na nzira wanaza na Sainte-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya frère. Oui, allez la ville. Oui, donc elle a besoin. Oui, ah tika. Supposons la Sainte-Thérèse. Le ciel. Elle lui dit comme ça. Oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici, il y a Kubunga. Service, ponctualité, respect. Et puis bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbala moko ba beningai. Azam ndeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicile, bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko le guaté. On se tourne le mobile. Il y a un gros JB service et ça kaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais ukumona contenir ça dit 6 mois. Papa Sidi. Yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotabilo. Et ça pas ya José Baïla. Cyber service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Alors oh ya sali wana na yoka ki passe na moni mutu moko asala loko ko critiquer. Makomé le bébé so que non to sakana ba wena nzambe te. Surtout moi oyo aza kotambola na obanga nzambe. Mais ce qui est que non aza kotambola na kozanga kobanga nzambe ah wana tokyo loba leti ba pasta mususu. Mais ya zotambola na obanga nzambe keba. En tout cas, il na bandeko wana basa la repentance. Topé bazo pe courage ya kobenga papa de la foi pour nous sengaye pardon. Moi je vous dis, papa de la foi, c'est un serviteur de Dieu. Vrai. Vrai. C'est vraiment un vrai. Et là on a okyo lo bayango wana. Alors ba nzambe bisika bozali ateke na nonda wa nganga mutakeli yote. Mutakela yo ezanzambe. Zonga na kati ndako kwa papa ndenge enfant produise ndenga salaki tango akendaki amoni ke non makambo akendaki simbite azonga na ndako kwa papa na ye et azalaki la bienvenue. Alors yope na ndako ya tata na biso ozape la bienvenue oya ekozala malamu. Merci beaucoup maman Rebecca Moussakole Nkolo. En tout cas merci le message nous commis. Je crois bien bande coupé belé bota chose chrétienne. Na au maman lobiawa Zope tango, zope ngolu wana ya kosambela et puis nzambe le belela yo pour na partie c'est na biso les premier. Alors maman Rebecca, est-ce que vous avez un message oyo yeli biso mukolo lelo pour na bana nzambe ba chrétien ba na biso chrétienne? Oui, message oh la yenango, et ça d'ailleurs message mon fait na lançango déjà 3 semaines passées, je crois, sur la bonne sanité hein. Les alliés par rapport un mois déjà, un mois ou 3 semaines passées, nzamba namona ki kola yaki kozwanga pona atali sangai oezali église moko église wana babenga ba messager Abraham. OK. Alors kola yaki singai que batu wana baza na kati ya secte. Atali singa ba signe o eza na église moko so tozo le faire ma njili hein. Ba signe o eza wana eza ba signe moko ya élimination. Alors ayebi singa
bato baza wana bazokamba etonga wana bayebi vérité. Pourquoi baza kolinga koyebisa baoyo baza koya wana bana na nga wana tekeno vérité ya oyo bango bayebi. Tandis que bayebi keno muto azali o bango baza considéré comme fondateur ya etonga wana asila na ngai te asila mabe et liwa na ye ngai nde na frappa ye na liwa wana. Habitango ozomona signe ya pyramide wana ezani. Pyramide eza ko signifier elle qui voit tout. Alors eza signe ya élimination. Et nde na kati ya pyramide wana na signe ya élimination na ye komona kombo bimi wana ezalaki kombo ya Gola. Ngalobi Gola papa Gola elingi koloba nini? Alobi Gola oyo eza kombo na ye oyo batu bayebeli ye. Mais aza déjà na kati ya enfer. Et na moni ye azalaki kaka na kati ya pyramide wana bota misusu pyramide mususu. Mais eza omoni prison ndenge ezaka mabende. Alors azalaki na kati ya prison wana. Et na kati ya prison wana azalaki na maseke. Azalaki na maseke. En même temps munoko ne ezobima moto. Nde siko baye kolakisanga na ngamu muso baye kolakisanga stade. Tant balaksinga stade pe ezaki ezokopela pe moto. Nde kola ebisinga lobi yaza couloir oyo diable asi a classé pour na amema batu vers l'enfer. Alors porte y enfer o bango bazomemela batu ezali nde place o bakoni eza stade wana. Ok. Alors yebisa bana na ngai bakeba Ecclésiaste chapitre 12 obandi banda premier verset tina suka. Yo mutorozo ata ya kotanga ngo, otanga yango. Kola lobi Genèse alobeli Genèse alobi na Ecclésiaste alobi jeune sepela na yo sala o motema na yo ekuko sala meyeba keza na mukolo moko oyo okotelema wapi na jugement. Tokomi kokende temps ya jugement. Alobi na pesi yo message o pono be okendisa bano ya ngai o bazolinga kokenda ngo na loyenge na sentiment. Et na kati nango y a même des musiciens chrétiens o baza na kati. Il y a des musiciens chrétiens ça pareil à pasteur moko awa na première rue. Na monde wana yenda pari na pasteur wana. Wana nani? Vraiment Nzamba akebisi bana na ye alobi ke non oyo nyonso kokende événement wana aye bango bieke aponi porte na ye esika oyo ye akokende kokota na lieu de tourment. Yango wana nazoyebisa bino mes bien-aimés, l'enfer est réel. Torture eza na kati na enfer oza na explication ya kopesa mutu te. Tango bazo torturer yo ozo kolela yo moko okolela na mutu te. Pe mutu akoya kotuna yo kozolela nini eza te. Na tomona na prison makala bozo kopesa la ba makala ete ngai na bomaki mutu te ngai bakainga na za innocent bazo ngaka na nzela. Mais kuna okoza na explication ya kopesa te parce que bakobeta yo nano eloko liboso eza nanu fimbu na lieu de tourment. Bato musu ba comprendre na lieu de tourment te. Lieu de tourment eza na différence entre lieu de tourment et na état de fait. Temps de fait eza esika otozo c'est le jugement dernier. Tant kolo ye moko akoya akosambisa biso tango akati likambo azwi satana mukolo makambo na ye abwaki na libulu ya moto après azwi bino ba obondimi bozala ba ange na ye bokizala accompagné na ye. Alors lieu de tourment eza esika oyo tango mutu okufi na bonzambe te esika oyo okende kosukela des places déjà bakobandelo déjà torture na yo. Okay. Pour wana il y a des démons qui sont là. Majorité ya ba démons o bazalaka wana nde batiela biso na ba dessin animé. Comme na diable ndenge azarisé.
batia biso na ba dessin animé yango so mona mwana ayekoli déjà science occulte à partir déjà ya ba dessin animé ça passe. Alors ba démon wana bango nde ba torturera ndeti démon oya tortura ngai azalaki na misu ana maboko. OK, tango na longola zemi na kufaka. Azali na misu ana maboko. Mususu azali na misu awa na kingo. Ana munzo lisuka moko. Ça tongue penza. Donc ba démon wana nde ba ko récupérer yo. Ya masanga ndeti nga na nomela masanga. Ba ko yela yo masanga ba pesi yo. Ba beto yo monike non so mela penza masanga. Koto ba beto te bosi na nanga mela ba ye ba pesio o ba pesio na ezande poto moto acide o meli yango oyoki libumu ebendani sko batu mususu ba posa ba question pe lisusu ba loba ke no mutu ayokaka douleur a ressentir douleur ndeni po asi akufite am na yo tango ezobima na nzoto ezobima na ba sensation o zalaka nango. Alors ba sensation o zalaka nango wana lokola amebi baka la forme ya nzoto ozokende na ba sensation na yo wana yango ndo okende ko sentir ba souffrance o ezali na lieu de tourment. OK. Donc ezesika moko ya kitoko te yango wana ba ndeko nanga ba jeune vraiment bokeba. Bon. Nzamba kebisi bino. Mais ebele pe na ba concert monsieur les gars ya ba stade ils allaient kaka bongo. O so ba kei boye ba ko za sacrifier ba ko kufa boye na boye mais tout rôle susu sacrifice ngo za kana ba stade na ba concert mususu ya ba koto mususu za na te mama na zonga na mwasi mamuke oyebi nzamba lobi ba vrai serviteur boye ba bango na misala na bango. Au peuple de Dieu, baza jusque là, baza kaka aveuglé. Comment ça fait-il que non, celui-là c'est un sataniste? Baza reconnu. Mais yo zo tele misama kolona yo, okende soi-disant ko salele lo sambo. Na stade. Bana nzambe bo mona te. Bon ke funga misu te. Ke mutu wana tango bomoni ye na mutu wana nzela moko. Po bo comprendre que no botambola, batambola kala mutu wana elongo. Na makambo nzambe longola sentiment. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Longola sentiment parce que kokota no lola ezaka likambo ya consentement yo moko. Zolanda. Stade aliboso le kaki. Tant na mona kiango na yebaki déjà que batu ba okende. Batu ba okende. Alors oyo pe batu pe ba okende po eza makila tokomi moment ya sacrifice batu ba okufa tokomi moment ya sacrifice tokomi moment ya sacrifice soki ba kupite tokomi moment ya sacrifice bon nzambe alobi to pesa confiance na nzambe lokola nzambe déjà alobi je crois bien bande botali. Mais biso na prière na biso si tokoti to bisi nzambe eloko wana ekoma te eraté. OK. Prière na biso tokoti yango wana tozozela sikoyo réponse à nzambe le jour là. OK. Chrétien na otala yo obi bana ba jeune fille bana ba jeune garçon na bango abi ce jour là d'être on a billet to kokende kaka faut soutenir artiste ezamaka mamoka okisa bango nini obotala biso papa maman ndeko soko oyebi ke zala fanatique ya nzambe ko zala fanatique ya mutu te soko oyebi ke mwana na yo azalaka fanatique ya mutu wana luka o récupérer mwana na yo récupérer parce que diable aza na mawa mutu moko te diable aza na mawa mutu moko te alors kanda o azala ngo banda babwaka na se ya mokili oyo azala besoin ya ko récupérer bateau ba okende ozika na na moto. Alors mama kanga mwana na yo bende matoi jour wana soko ko convoquer prière na ndaku na yo convoquer prière bozwa ta na kati na ndaku pour que bomo ya bana na yo to pe bomo na yo moko parent ezala sauver nde na oka ipasi mwana mwasi moko amemi mwana bébé na concert
En tout cas, bah, jeune fille, pardon, bon ça la bongo te. Ozo kene ko sacrifier moi après lobi oloba mwana za mutu makasi osala nini na bomo ya mwana obi ke baboti ebele lelo baza bato baza pe ba fondateur ya ba malheur abana na bango yango pe nazo profiter pour na oloba mama lelo ozolela mutu makasi na mwana na yo ozolela mwana na nga boye ne bandeli éducation mwana wana obandaki yango ndenge nini okendane wapi okotisa ye wapi conseil nini oyo ozwaka olanda pe o mettre yango a pratique na kati na nzoto mwana na yo o lelo mwana komi oboye lukelongi na nzambe pour la délivrance à moi na yo. Que Dieu vous bénisse. Merci, je crois bien le message que je suis là pour moi. Non, message je suis qui bongote. Ça fait c'était dimanche. Dans un programme il y a prière vers 4h du matin. On a visité nga. Et tant on a visité nga à l'Obelingaï à ce qui concerne couple il y a papa Joseph Kabila. Oui. Tout d'abord, pour nous zonga momuke, na bandi na betela mo li solo moko, na zalaka humilier un jour na ngomba luzizi là. Dans on était à santé maman Olive zara bien te. Alors na lele la nzambe butu wana mobimba titongo. Vers 5h na oki voya nzambe lobelinga keno omone na bomoy a okufate. Na banjo ganga gloire à Jésus, Dieu merci. Tant on a ganga, heureusement le pasteur est déjà décédé, na yeba ipete ba informer nga. Papa Crispin et le papa là a écrit le message azayi muto kisangani. Na ebisi nzamba lobelinga maman Olive boromo na ye azoko se rétablir bientôt a okufate. Et bato babanjo se kababi muto asetika libongo aza komi lokwa papier boye. Ah, mutu amona déjà ebembe déjà boy nga lobi nzamba ebisinga akokufa te akozala na bomoy mais mobali na yende manda na ye esili mama Olive akokufa te akozala na bomoy mais mobali na ye manda na yende esili alors oyo nzamba ye ko rappeler nga lobi nini abina ebisa papa Joseph Kabila était apesaki promesse na sima manda akosalela ye musala ti siko aza kozela ye mpona asala ye musala azomona ete wana po ya liboso kola lobelinga po ya mibale alobi nayebisa yo ke bana bato bazingi yo baza lokola bacolaborateur bato wana eza na terme ekolo ayebisaki nga alobi baza occasion de chute na yo baza ba flatteur oui c'est ça le terme voilà nzambe mutalo alo belanga ezaki na 4h du matin kola lo belinga na ebisa yo bato bazingi yo baza ba flatteur baza ba occasion de chute na yo okeba keba na bango zala très prudent pour que malheur ekomela yo te donc yango nde message oyo kolo apesaki ngai. Ainsi dit l'Éternel. Voilà. Dans le message, est-ce que maman Rebecca Nzambe atindaka loba na écran retombe moko te ko ya pe na ndinga mabe tango Nzambe atindaka loba soki eza Nzambe pe mutatindaka. Non. Au moins temps Nzambe loba a préparé déjà nyonso. OK. Oyebi ngai na banga na ngelo te parce que nga nazalanga ka simple instrument. OK. Ozolanda. Na nga simple instrument. Au moins des messages na auto pesa ya Maman Olive, et un message mon azwa depuis 2014. OK. On kolo na kota prière nga ya yebinga te. Mais nga quand même c'est une mère que j'aimais beaucoup depuis azwaka herba balakié comme on a déjà azamutu na ndako sepela na ye. Alors, tant on a moni état ya santé na ye, na époque wana, na zaki na pleur na kati ya motema nanga. Alors, na na matingomba par rapport ya ba programme nanga losambo na zaki nango,
na lelelaki nzambe parmi na kati na ba jour ba séjour na nga ya prière. Et le Seigneur m'a répondu, lelo na opesa nzambe merci. Vraiment na opesa nzambe merci parce que à répondre nga na oyo na senga qui mais eza na eloko moko alongo l'esprit de vengeance. OK. Concert monsieur déjà besoin dans une cole, dans le 24 juin. Ya ndeko wera yeba zobeta kuna be bato ba kokenda ba kokufa pe kuna to ezaka na ngambu ya ndeko fer. Bon, wana nkola lobeli ngate na lobaka o nzamba lobi. O nzamba lobi te na lobate. Voilà, merci maman Rebecca Tokomi na suka. Lilo bala bande ko banta la biso surtout ba o plus petit message pour na lelo. Numéro de téléphone mbote et puis ezala malamu na suka mwa lo sambu pina ba ndeko banta la biso o bazapela makamusongo lo pakala ezala malamu mingi maman. Oui, mais bien aimé, merci les sous ndenge de permettre ete na kutana les sous na bino mokola lelo to pesi molimo mo santu merci. Na ye ko ebisa bino ba o bozu message ezangate ezankolo nde kolobelanga Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nalobaka toujours tango yo kimbela na nzambe yo moko mutu mizongisa na makolo na ye pour que okoka lisusu na koyoka ye pe akoka na koyanola yo pe kopesa yo ba directive. Et eza ngawa bino mama Rebecca. Numéro na nga ya téléphone ezali 081 80 40 270. Deuxième numéro ezali 039 7000 977. Nazo senga bino pe bo s'abonner pe na chaîne nanga ya mama Rebecca, bobeti Rebecca Ilunga TV, chaîne nangeza wana. Et nazo senga pe soutien na bino spirituellement, physiquement et aux amalamu makasi. Et nzamba lola a pambola biso toke kosambela pona bandeko nyonso baka nyonso tozo sambela na kombo na Yesu Kristo. Dieu de gloire, papa toye liboso na yo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yonde osimba kamabota, yonde ozali liziba na bomoi. Tozana malade oyo ekoki kolekana na yo te. Nayebi ke situation nyonso mutu aza ko se retrouver nango na tango oyo ezali kaka malade. Parce que même si abungisi oyo abungisi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, retour nango ezala kaka na nzoto. Kono na bomo ileka na kopesa kimia, pesa guérison, batela yawe, kangola yawe, ba oyo pe bazar na problème a mikanda nkolo leka na kopesa bango mikanda. Ba oyo baza na problème Seigneur baza koluka ba délivrance Seigneur sala ete ba kokana ko kutana na yo Seigneur Jésus-Christ pour que baza la délivrer na kombo na yo Yesu Kristu ozali mokonzi pe mobateli to sambeli pe to sengi obongo to lobi gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kumbama na Yesu. Kumbama. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina temonye sambalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sambalo na ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu
yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yo longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisengasenga nzamba londa nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso mesa mukatanga lisa mesa mukatanga lisa mesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana
kelekele Chini Sala ngombe, sala ngombe, sala ngombe Sindika Sindika Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.